Karine Mokonzi tangu ekoki omizwa en charge. Karine Mokonzi zwa en charge. Karine Mokonzi la baronne, autorité morale, Mama YouTube, icône vivante, zwa en charge. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Karine Mokonzi faut amizwa en charge. Parce que soki azozwa, azoko mizwama en charge te, ako se sentir bien te. Bandeko, Karine Mokonzi, ndakwa sika ezwami. Wifi ekoti. Karine a posté. Batu nyoso tozane sengo. Karine Mokonzi azane sengo. Mais azane sengo te, modèle azalaka nango soki azomizwa en charge. Bondima te, nazape na tina, bondima te. Karine Mokonzi, mutu oyo, abanda deja na âge ya 14 ans, na mukusa ya komizwama en charge. Papa oya ye, bazo pekse biloko mususu, me ye soka bimi classe la zamba. Karine Mokonzi, azwa ndaku avant. Karine Mokonzi, asala makambo ebele, ayokela famille te, ayokela bandeko te. Pona nini, azmizwama toujours en charge. Bandeko, foko yeba, Karine Mokonzi, botala na ba video, tango mizwaka en charge, azwaka charge ya ye moko, azaka ne sengo. E sengo, donc tango azo lamuka, azo yebake ngana za Karine Mokonzi. Tango azo dinda na libula mama ya Kester, azako mizwa en charge na makambo te goya. O batu bakoloba, batu balobi, me ye aza Karine. Aza Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi zwa mi charge. Soki okomizwama en charge te, même mukolo kozwa nationalité, okozwa na difficulté, po omizwa en charge. Ndaku o bazweli yo, ndaku oyo komo vanda, bako ede yo po na kufuta. Me kanisa yo moko, na ba edaka yo po futa. Na okoma kofuta yo moko, okosentir ni na l'aise. Na kanisa modelo na lobi, Karine ye moko yebi, soki abando kofuta ngo, ye moko akosentir à l'aise kosakana te. Na lobi bongo po na nini? Karine Mokonzi boye bango bien. Ye moko alobango na monoko na ye. Na kisasa wana zalaki, ba boss nyonso, batu nyonso bazako sunga ye, asengaka bango te. Bango mutu bayaka kopesa ye. Bino moko bolandaka ngo, boyoka na monoko ne. Na bandeli. Karine Mokonzi, ba boss nyonso wana babanda koyila ye. Batu oyo bazako kabela ye. Azaki kosenga bango te. Bazako pese na volonté na bango. Bazako benga ye bango moko. Alors, pourquoi? 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 Et pour que? Parce que Karine Mokonzi azalaki komizwa en charge. Azalaki Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi original. Azalaki Karine Mokonzi elle Myriam te. Azalaki Karine Mokonzi te elle Lili complice. Azalaki Karine Mokonzi te elle Majaki. Mazalaki Karine Mokonzi la baronne. Yangwana bandeko. Foko yeba. Karine Mokonzi. Fo amizwa en charge. Po oyo tomonaka ezalaka Karine Mokonzi la baronne
ya ndambo. Même à bandi carrière musicale, même à se lancer, même à zope sa biso bilengi. Aza Karine Mokonzi ya ndambo. Alors, lokola basungaka ye eza malamu. Lokola bazo continuer kosunga ye eza malamu. Mais Karine Mokonzi faut akoka carrière musicale na ye a démarraki. Carrière musicale na ye faut ebandolesa ye. Carrière musicale na ye na mutu na ye faut tourner akoka makambo. Ngana kokola kisa Karine Mokonzi ndenga kokoka makambo te. Eloko na kokika wa koloba na Karine Mokonzi azala kaka Karine Mokonzi original. Soki akozala 100% Karine Mokonzi original te. Azala ta 80% Karine Mokonzi original. 20% atika na batoyo balingi kozala naye kosunga ye na ba conseil pe financièrement. Pambate mutu nyonso pe azalaka na ba conseiller. Soko mutu munene bazalaka pe na ba conseiller. Bazalaka pe kaka na batu basungaka bango. Donc Bill Gates azana mbongo, soka sali fondation azana ba milliards, mais ba pesa kesusu ba mbongo na ba milliardaire mususu. Eza logique. Akokoza la Karine Mokonzi 80%, 20% batu mususu. Alors ngai na kolakise ndenga kosala te. Parce que ye mutaza icône. Ye mutaza Karine Mokonzi. Ye mutasala batu nyonso baya kobeta porte. Karine Mokonzi tolingi tosunga yo. Karine Mokonzi tosepelaka na yo. Karine Mokonzi en tout cas ngai soki na mon donc Karine Mokonzi. Salelanga boye pona business nanga tanga kombo nanga. Na futi boye. Bango mutu babanda ko ya. Mais lelo oyo boyo kaka na ba direct. Karine Mokonzi la baronne azoloba. Nanyo yo ozana nyongo. Nanyo yo mikolo yo kiminga. Tozomona ngo normal. Eza logique. Pour Karine azana poto. Azana mukandate, azana lokote. Alors c'est normal. Karine asala bongo. Eza normal te. Na Karine Mokonzi la baronne. Parce que komi Karine Mokonzi ya ndambo. Liboso nga papa robo. Nazako lobango te. Po na monaki miracle na osala te. Po aye mutasika na poto. Mais Karine Mokonzi siko ya kokisi 2 ans na poto. Biso bana njili. Na tango kala. Soko kokisi 2 ans na poto. Bakomo banga okoma fuwa kumputu. Soki boche tembe. Botu na batata na bino ya bana njili. Bakoko na bino ya bana njili. Botu na bango tango baya poto. Soki basalaki comme balexaki 3 ans avant bakita. Bakita toujours. Faut kita na 2 mois, 6 mois, 1 année. Maximal 2 ans. Suka 3 ans. Soko leki 3 ans. Na kisasa bazo bengo fuwa kumputu. Oko kufa na poto. Fuwa kumputu ebimela na poto te. Ebima na Afrique. Parce que ba yebi. Ba mama wana na ba koko ba na Afrique. Na ba jeune. Ba yebi soko ke luka. Même okoti zamba. Foko kamakambo. Na 3 mois, na 6 mois, na 1 année. Na 5 ans. Karine Mokonzi sali 2 ans. Alors, faut koka komizwa en charge. Yangwana Karine Mokonzi na 2 ans oya sali. Ndanu amizu en charge te. Et tant que na Congo bisika uta. Amizwama en charge. Azwa batu en charge. Azwa pe tamulayi. Batu baya. Parce que azali Karine Mokonzi puissant amizwa en charge. Pe azwi bato bayaki pa na ye makambu na bango en charge. Amatisi groupe munene Héritier Watanabe musicien oya yebana banda kala azwa Gogan ayebani atamboli bo ayebani mais album na ye ebimaki tant Karine Mokonzi aye bomoni befe salaki ezaki nango na succès mais tant Karine Mokonzi ayaki succès comme ay prolongé et continuer n'engi confiner mais so continuer mais siko botala album ka Héritier Watanabe bimisi et bimi na succès makasi mais o kitana se est-ce que so Karine Mokonzi o ya 100% azalaki sima Héritier Watanabe ningo za ndengeni réponse bo pesa bino moko soko bo pesa te Gogan ayebi yango na mutema na ye
Karine Mokonzi fois mise en charge ndenga komi na ndako wana na lobi te ka bando futa ndako wana po kokoka te sikoyo ye moko ayebi ndenga kosala po nga na yebi te nga na yebi kaka Karine Mokonzi fois mise en charge azonga mobimba soka kozala 100% Karine Mokonzi te po vie changer situation payer changer bisika ze changer 80% charge. Alors Karine Mokonzi la baronne autorité morale Mama YouTube. Nga papa robot na souhaité au bonne chance. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.